Moto. Vamos. Moto tia. Longo fumu kimbango. Ezala ke para biso. Telele. Bambi kilona. Kana mabanga. Toko pasola nzela. Timola mpuku. Na maboko. Biso batelele. Toko misaki sama. Toko sela misaki na moto te. Biso batelele. Toko tele misaki sama. Toko sela misaki na moto te. Ititi. Mabwe. Tolonge tumba bongo. Ingeta. Matondo mingi. Lelo bongo izali moyenga. Na manaka bapaya. Mwali 27 sanza ya mini bongo Ingeta 25 toza bongo kokende mokili bongo ezokende 2024 tikali toza bongo kokende elobi ete mwaye bato bazonga susi misate toza kokende na kikala na biso na toza kokumba kikala wana na modification na ba problème quotidien mokolo na mokolo bongo donc bokoko ezate ke otikali statico otikali kaka na bwatu ya kosala ke effort physique ya koluka nkai lobi ke yango nde bokoko te bokoko eza amélioration ya bombe ya mokolo na mokolo même yo moko za bokoko yango yo moko za koko yango soki obotami ozongi mokila molimo te suka na yo eza nini kokola siko bilemba kokola pe ekoya kwa manifeste na nzoto na yo donc ezotangisa yo ke fo opusani fo tika eteni mosusu milemfu mwana komona pe nazoboya bikini bongo kasi tika pe kaka ye moko akoluka bikini lelo komona pe naki meki bokolo komi koyako soni pe yeli ekotindika ye bongo amibatela nzoto bongo tu bongo te. Ingeta. Bongo. Ingeta. Balongo ke. Kembo. Donc, le quoi mon kézo poussana, celui qui n'avance pas recule. Donc, avancement eza na bilobele la te. Mais ezala elembo ekomoni sama avancement na yango. Bongo. Ingeta. Donc mona tozanga kama ndefu bongo ye basuki pe ye. Elobi e toza kopu Kopusana. E basuki pe ya mutu ko bongo ko kolonga kaka lukota tata ngonza bongo Ingeta soka lungoli chapeau awa matata balongo ke Jembo lokola bongo longi ya Kongo kina tata ya ezala ipa ezali na ngambo kuna ya bankaka balongo ke Jembo halelo moto vamo moto tia balongo fumu kimbango ezala ke para biso etumba oto kolonga bongo Ingeta etumba oyo fotolonga etumba oyo nde bongo kotala fruit ya avancement ya bayindo ezali soki moke te lelo mo elakisi teke bayindo bana avancement eza te lokola bayindo baavance te basala nini azozonga nsima soki yango moko olambi kotali kaka ebale yango moko ebale eza kotyola se kotyola olambi kotali kaka mipepe eza kokaka kosala parcours nango mopepe otali mpe mabele toza kotongela bandako kozwa mabele yango na mai tozwa mabele yango totonga bandako obeti pati mabele eza kaka mabele eza kobotama eza kokola kaka balongo ke otali bongo bambuma na zamba oyo obakeli mai toloni pe te saison nango soki ekoki ya kolona ya kobota mbuma ekobota kaka mbuma azopusanaka kaka nzete oyo ekwe mosu mbuma na ye moko so eboti bongo kasi ndenge nini bana bato bayindo bazali kososola mai oyo te ya la loi de la nature te quelque part bakangami na captivité ya bonzama papa ya mundekangi bato tofandaki ndeko auti kobenga biso ye pa na chaîne habitata yango nte fo tosala bémission pamba te biso awa na Portland baproblème eza mwa mingi ezingeli bato polite ekolanda introduction oyo topesi
avancer neza to bongo konika alobi abana alobi faut be mission to tamuta tukamile mfu bando kobenga bena studio boyaka kosala bia émission za bongo na télé banda TV balongoke bongo azandi pour la église kimbaniste ya vert blanc ya église ya papa Nyangenda oyo asalaki mpona lokumu ya Yesu ya catholique po bakoma église de Jésus Christ donc église amoza ya sur la terre na mokili na nzela par son envoyé nani Simon Kimba donc Simon oyo kombo ya colonisation oyo bongo biso te kobenga walongo fo Kimba Kimbangu ye prophète moko te sauveur moko te mobikisi moko te azali kolona na ye donc ye aza archibishop azali roi des rois ingeta ya banko bongo ingeta aloke Yembo. Petri fo Kimbangu maboko matondo mtaleki azate ingeta abingeta tata ngunza mabali za kukufa na pole il faut ça que l'émission à caractère social iyo ezali bongo kasi yo boya mabala epanza na pona ya mabala eza na kupanza na pona ni soki bayokani te batu bayokani te basuka kamoko na mokaso nzela na ye bongo Ingeta. mpona koevite mabe komela batu nyonso toloba bongo eza nsiku esunga bana na bato pas plus tard que hier ndeko moko ya afandaki na eta moko ya meni awa na Chicago na kanisa aza mutu mangala ayaka na DV na ningwa kosimba kobendana nengwa ke atiki ye azwaki mpe crédit ya inzo azwi haïtien akotisi na ndako haïtien pakumbi libota na ye balongoke Yembo. solo na banzi toyokaki yango bayekuta ndeko depiese lokola nyama bakatikati ya bapota bambeli mutamutu akufi trop jeune je pense pas koki kokoma déjà na kodepase ba 35 ans balongoke Yembo. po aza moninga ya leki leteni ya Congo na ngambo ya nengwa balongoke Yembo. ya nengwa baya nde bongo ekosala ete nini elekaki en fait ye ndeko mangala wana nkolo ndako nzoka deja akenda toloba kobeta shit ya nsima na mwasa bato ya haïtien raison bapesa te abomika be raison nini abimaka ne haïtien si areprocha kutana alors esika aye kosurprendre bango moya asala sous défense eza te parce que oya déjà fautif kasi haïtien wana ake au-delà akoki kogere kanda te ti akei koboma ye na bamibeli bakutu aleki makasi ye ndeko atiki biso na lolenge wana balongoke Yembo. nzoka soki deja ye haïtien wana kompanaki ya mwasi azotriche na ye abimi libanda la meilleure des choses alinga asala nini basepali na bango parce que akona makili ya moto na maboko au-delà ya wana atie bomoni na pa eske nengwa wana oyo ya bomeli moninga mobali akotika ezaleli wana tutuni motuna nengwa wana akotika ezaleli wana po tata wana aya kodrage to kotur to kobima na ye seke nengwa ye moko apresentaki bafaiblesse na ye yango esalaki ke invité ndeko mobali bongo sikoyo tata okende kobundela mwasi mpo na nini
babundelaka mwasi te me babundelaka likabo oyo tata apesi yo po bomoi eza bitumba mokolo na mokolo babundelaka mosala na yo. eloko oyo ezonyokola epesa opasi seke bwana incompatibilité seke eza ya yo te balongoke Nkembo. eske bososolo ezali Bingeta. oyo nde bomoi na biso ya vi ya mokolo na mokolo ezalaka tobotami tolia madesu leko ozopusa mone penaki olie madesu motema lokola mbabola lituka to moto okosala nini Okotika. peso pasi balongoke Nkembo. peso pasi donc totia teke kokabwana eza satana eza soki oza bolo te kosangisa eza tata moke Mokeli. kokabola eza mpe tata moke Mokeli. kasi bakoko na biso babalaka mpona libela Libela. mpona libela po biso na bayindo mo divorce eza te bongo Bingeta. soko luki na divorce eza te balongoke Nkembo. kasi lolenge totiki bokoko yango tradition culture yango tosala makambo na kibiso nzoka bobiso wana eza corrompi na culture étrangère bongo Bingeta. mpona baye basali biso bato ya sika ya l'Occident bato ya sika ya bachrétien bachristianise bato ya sika ya bamusulman baislamisé elelo kutu sotali bainvention nyonso ya chine bamokoma na critique na bango bongo Bingeta. suka bokotanga yango soki bazwi puissance mondiale mpo bazozwango déjà kala mingi ya bate bazolinga pelomoni eloko bakomi kani critique na babokuta anglais yango e bato déjà bazoyekola déjà mandangrais yango soki okie pena boye baéclaire bato baza kotambusa bato kokamomi pena moyindo azoloba mandangrais kishinois okondima te influence wana déjà ekomi kotamba balongoke Nkembo. leo tosala makambo na kibi biso fuyeba kibo biso ozosala kiboyi ozosala eza bongo ya nini soka bongo kimopaya okati noselema sebata nini eza kosala biso bongo ya kosala biso libala ezalaka pena bomoi Mobimba. yango komona banengwa leteni wana nengwa avutuka mpe abe avutuka me ekoma lokola bololo yango moni libala ezalaki mbongo ya tata te na poshe ya mbasi te ya bino tobimisi mbongo na poshe piapiapiapia ne ekomi lelo te eza profetele eye ekumbaka mabe nyonso profete eza mama ebota mabe nyonso il faut koboya profete na motema Mobimba. il faut kosala makasi nyonso ya koluka kosameliore état physique état financière no mokolo na mokolo me kobosana te okima kilongo mpona mosala po yango nde eza source oyo ekopesa bokasi oluka Makoki. balongoke Nkembo. libota soki ebali nengwa ye na libala ndenge aye na libala aza so na droit teke ayoka kinengwa moboti na bango ya lelo parce que kinengwa moboti na bango eza bongo kimopaya eza mishtola zoyeba te kimopaya pole deja azolobaki mobali mbeto hôpital mwana zala mayele epai okei wana eza bonzambe te Buzabolo. deja indirectement oza koloba deya na mwana maloba oyo eza nife négatif yoka libala pena soki aye bongo soki bake babali nengwa aye epai ye ayeli libala soki tata akufi na kibolenge to disons nengwa aza nanu na kibolenge bambasi baza mike na bokoko yase bakotika ya zonga batikaki te nengwa azonga bakotala kati na libota bakozwa tata to leki oyo aza na occupation te po batikala na ne po esi bazwaki akomi deja ya bango bomoi na ye komi wana surtout soki aye na bavaler ya kiboyindo ya kozala malonga oyebana bakende kotelengana comme ayaki si aye deja libala donc motu oyo ayeli aza te mais lokola se ayaki aye bomoi ne Mobimba.
Moto bi ete divorce ya bongo vocabulaire ya bakoko na biso te. Bongo. Ingeta. Balongo ke. Kembo. Mais le lokola doit déjà corrompu les alléluia. Oh ya ki mopai fani kata ba indo. E boti ba mbuma na yango. E omona azui nengwa akomi ko négliger ne bana comme ça les alléluia azui bozu ya to ya ndeko atikili akomi ko sala nango ba makambo ezanga tina to bokoko ezaki bonuti. Boto yebaki ba principe oyo loni yango kobu Kobuka. Seme kaka te pona na ye tata tina nengwa pe bongo soki pe nengwa atiki na kibolenge atiki bambasi libota wana pe bakotala mwana kento mususu basayani batindi kende kobatela bana ndekwati donc libala ezo continuer même yoza libala eza koko ponde kono aye na libala oyo ba obala aye kokoba yo na libala soki toza bongo kosala ba divorce eza bongo par rapport ya bizaleli ya bozabolo ya bosatana oyo occident catholique mundele akumbeli biso nde ebebisi ezaleli ya banengwa kaka banengwa te mpe na batata de bongo lemi efere lokola nsiko eza biyano ya bana na bato baza bokopesa biyano kosenga bongo oye bokoma ntina catastrophe na crime oyo ndeko aisi asalaki vomi koka bososoli ezali Ingeta. balongo nke Kembo. balongo nke Kembo. kasi keba lona malamu mpo opikola Malamu. lona malamu mpo opikola Malamu. balongo nke Kembo. balongo nke Kembo. lona ki malamu meme makoki oyo ya yo na poche le yo pesi makoki ete ekei kosala mosala oyo ekumbi négatif oya kolongobana te yeba ete retour na yo tozala négatif otindi makoki moto ameli masanga lango apesala bisalelela efe wana crime wana ekozongela yo balongo ke Kembo. balongo ke Kembo. andilo Moto. vamu Moto ya tia. balongo fumuki mbangwe Ezalaki pana biso. ntambo otelema soda tata soki soda fo molala seke matata machali ozala kaka ngweta komisala mboka kikese kibakala eza kokoba kaka bongo Ingeta. balongo nke Kembo. alelo Moto. fufamu Moto tia. balongo fumuki mbangwe Ezalaki pana biso. nyonso eza mateya nyonso eza mateya donc makoki na yo soki ekei otindi ete esalima ya kolongobana te retour eza bongo négatif eza pe à la base eza à la base mais soki makoki na yo oyo osungi opesi esali bongo mosala positif esungi eliesi libote esungi libote sombikisi me babelaki yeba ete bamerci bakosenga bakopesa ekozongela bongo po positif mais le mutu vutuka mpe lokola makoki na ye ya mosala ya motoki na ye azopesa yango apesi ndeko makoki ke yo zwa makoki oyo mpo okende kobima na ndeko ya mwasi songolo paka lero yo osali acte wana ete makoki na yo ekei emotive ndeko mobali akoma kobima na basi ya bato akoma kosala na yango kindumba vi makoki otindi lokola esali négatif ya négatif yeba ete retour na yo ezala na base ya blocage na yo kokumbelo pene Négatif. ekokanga yo ya molere oza kotinda makoki opesa makoki yeba kopesa orientation ya moni mingi makoki kobosa te mosala tata po yango tozosala mosala po positif balongo ke Kembo. ya moni bato nyonso soki otani bakutana na basali ya nzambe tolobela bongo balukaka quelque chose bahonore bapesa mpo bazosupose kaza na positivité mpo ezongela bango mpe po positif balongo ke Kembo. bongola epesi mutu mbeli epesi mutu makoki asombi mbeli asombi lishita komi kuluna
oza kopesa action makila azotambisa bongo te ingeta upe makoki asombela machete donc akomi ya kumboma ozoparticipe na makila wana donc il faut opesi makoki opesi orientation ya makoki wana balongoke soki te na bomoko soki tokangami lakini mabe eza ta bosangani kaka eza la base échec ya bato ebele satana azalaka te yo nde satana bomoi na yo soki ozali kotosa baprincipe etika bakoko même ndenge oyo abimi libanda te osi principe te oyo aloni sukanisi kobuka retour négatif ekozala yango moni ete na biso neteni ya kasai soki mwasi abimili akumbi omona baefe mosusu monaka bofani kaka moto epeli ya dans le vide balongokei bane basali bongo milimo epelisi moto esignaleki nde bango soki tata ozokoba kaka bakendaka soki te fo séparé mais na libebi nyonso eza bongo na libongisi na yango ezalaka facilité fo batika nengwa lulenge milemfu ya dana eve sosoli ezali batambusi etongo afa bato nyonso balamuka fa tambola bazobete banzete eteni ya banzete banini tout ça yebi soki si bomona evenema wana ya kopetola ndenge abimi libanda miteni ya kasai balongoke akumi négatif oyo ekumbaka tata ekumbaka bambasi ekumbaka liwa kati na ndako balongoke mbeba nyonso soki obuki yango etumbu ezalaka balongoke introduction oyo eza matata mona kituka bazala mpande teleki na mboba mona bika twasonga zola twasala kisalu katika mpova isiku ni watata wa kumkulenga mona kituka bazala mpande teleki na mboba mona bika twasonga zola twasala kisalu katika mpova isiku ni watata wa kumkulenga balongoke andelo moto vamu moto tia balongo fumuki mbango ezala kipana biso na kituka bazala mpande teleki na mboba mona bika twasonga zola twasala kisalu katika mpova isiku ni watata wa kumkulenga matondo namoni esika mbutaka ina akani yango penza mbutaka banza akani maloba mo matondo namona milio basui pomke ezotambola balongoke il faut biso betota totambola soko tamboli te kokoso mpita matondo ngonga penze pusani kasi tosimba ete botosi ya maloba kozanga botosi ya maloba eza bongo likwei kozanga kotosa maloba eza bongo likwei moni oyo tozokanisa ezota bongo na mokili ya molimo yango oza koloba oyo oza koloba yango bongo ozobota bongo misala to baaction na yo balongoke soki oza cohérente soki okabwani na oyo ozokanisa ozoloba mpe mosusu ya baaction na yo mpenza bongo mosusu eza nano séparation na yo moko mwaye bongo olonga ekozala te nyonso oyo toza koloba ekobota likwei soki okokisi yango te likwei ekokumbela mpena kraka boloko nde kokweya na yo donc tokebela maloba na biso oyo tozoloba topeze yango toyeba yango tokanisa yango na botata mokeli yango ya koloba yango moto aliaki madeso balongoke alie madeso lekisi ye libumu abi ni madeso okoliaka yango lisusu te te madeso te moma wana azalaki na mwa posha kovimba ake bamisuni ake lokola mpe ndeka bakope ezalaka ke boye esimbi te ayaka boye madeso abeti bato nkato rien eza te madeso oyo alobaka deja boyaka alapaka deja bandai jamais azokenda kolala libumu ezotungisa suka na kosuka balongoke epai likoli nini ekozalela nde yango wana lokola so olobaki me baaction na yo ebalani te ekombeli kokweya boloko karakano yango wana
ekozana lolenge mobimba il faut sala yango yo koleka na acte lolenge lelo ma eza koleka na mboka Congo eza bon kolakisa état ya fonctionnement ya ba Congolais pour premier citoyen aza ko représenter ba Congolais nyonso premier américain eza bon président oyo aza ko représenter ba américain nyonso ya moni fonction wana eza institution mobimba azingami na bato c'est institution mobimba maloba ya mokonzi voke la loi malobaka bongo maloba mokonzi ezaka bongo na poids ya mobeko ezaka mobeko mobimba ezaka na ntina makasi maloba ya mokonzi ya moni mokonzi ya mbaloba akanisaka mbalibe po tokoki koignore nkumu ekolo te pamba te liboko ni soki esinye ekotisi yo Congolais mpe na pasi ekotisi yo américain na pasi po bopesaki ye bavoi na bino bopesi ye bandambu na bino akomi ebele na bino elere mokonzi ekolo alobi jamais na kosolola na ba M23 jamais tokofanda esika moko na badelege na bango jamais wana eza ye te mais eza peuple congolais oyo azoka parce que population to peuple azaka liboso ya parti ya opposition te mais azaka parti pour au pouvoir représenter na présidence na président ye mutu aza koengage peuple aza ya mutu moko te oyo aza korevendication te azaka nani ya institution ya président de la république po ya représenter bino balongo nkembo balongo nkembo alilo moto vuvamu moto tia ya balongo fumu kimbangwe yezala kepana na biso tokebela maloba elere lelo bazokutana eske basalaki libongisi ya maloba wana kabanza bino bolandela politike maloba basalaki libongisi nango skolere basala libongisi te ekokumba likwei yango nde ekalaki kokanga ye kokwisa ye yango moni eza na ntina makasi mokonzi ekolo Congo azingama na badetenteur ya pouvoir tradition Congo donc azingama na banganga ngunza ya na ntina makasi po bakotalisa ye bainterdit ezalaka partout babikila lolenge bokoko etambusaki bokonzi ya Congo balongo nkembo buke ko ignorer acte wana mekiba eza bongo matata moni lelo bazwi Poutine na grande Russie na Russie Poutine sotali histoire na ye eza ndenge moko na makambo ozolekela na Congo bakende koluka ya fanene kutu na baprovince ya France wana ile asisi missioni na KGB akefani na France mokonzi oyo asikisadiaki alobi te nga na okende deja ntuni faki elenge moko ya na tete aomona toujours république e adémissionné bapesa proté na Poutine akoti 5 ans ifaki abima po azonga lisusu azwi mpe yayeba élection azwi moto atie bayokani bato nyonso bayebaki yango sala 5 apres nga na kozonga ya bango esimbi tanenge Poutine bedi eza benergie mosusu likambo efalaki ye kaka sala mais démocratie oyo eza bosatana nde eza koampeshe biso te bana mokili tozalaka ndenge moko te pa ndenge moko te na mokili makambo oyo il faut tata kaye na mutombo kwa nimbo asala il faut ye parce que an énergie compatible na problème oyo na tâche wana bakopesa makambo oyo nganga mutelo nkulu afo asala ti nkongo ko na nzama pa faut kaka biso nde tosala po toza na énergie ya kokoka na taille wana po totindikelo faut kaka biso nde tosala balongo nkembo yango moni epiaki incompatibilité Jean-Baptiste na Jésus Jean-Baptiste azalaki na poids te azalaki na énergie ya kokoka te mission oyo Jésus fala asala wana etene ya bapaya po topesa likanisi tolinga toloba mpona bososoli malonga balongo nkembo ndemoloba tata muza te ya kaka tika mawa ba Yesu wana mefalaki
topesa ba illustration mpona kososola bana na ba na bato. Jean Baptiste alobi te bayebisaki na mokolo na kobatisa motu moko boye ndeka boye ya likolo kofungama eza ye wana yabi te nakoki te kobatisa meme kofungola basapatu no nakoka te yabi te sala mputo compu d'écriture Jésus akiti abatisi mais charge oyo jazana Jean bizali conscient nakoki kudu te nakoki te po yo nango yabi te ifito koka tefaki Jean Baptiste asukaki faisuka akoma évangéliste premier disciple ya Jésus mais ye na musuni orgueil ya musuni amoni masa amoni bato atalabi mais ba service ya di progrès oyo mais il est personne tika pa ya nani dinkamwa wala na déjà tokende kaka na beton est-ce que ce les ali parce que comment ça le kola mboka nyonso te ceux qui te lebeli Congo te tozana pas na pasi to lebela Congo Congo zwa redressement na ye to na responsabilité mobimba amoni pasi ya Congo zola lola na pasi ya Congo mboka ya walongo fumuki mbangu lelo ku bolo ba yete Congo za premier pays le plus bas dette ya catholique na mokili na Afrique mais ça pasi mboka walongo fumuki mbangu pour te bona biso kopesa nouvelle ce qui ya pape François akende kaninga ke balomukei yem takumbaki mariage ya kobatisa batu tout ça ya même sexe tout ça yete ye balomukei Kembo akende kaninga ke et Jean-Baptiste fait pesa Jésus chance a comme un premier évangéliste pour la Jésus parce qu'il est déjà ayebani déjà ça dit na confiance yankangu balomukei Kembo ndenge wana faci beto mwana ya nengwa Mars muta Kisekedi bayebaki ye déjà za congolais 100%. Kolera ya parele ya l'état ya bokonzi ya Congo abia oyo nazaki na c'était na information mususu ya l'état ndenge fonctionnaka poto zaki musika no l'opposition bongo est-ce que ayi accompagne kabia zani wandete abia ezaki kaka bere ya bambuta ngwanda bere abia tono kanjela mbongo te mbongo ya izi pasi ya ezana ngozowete nyonso wana baloba toloba akoma soki eza bongo te tata lebo yokana kisenka même bato bayibi balonke Kembo boyibi soki bokona ye bokabolaka 30 50 soki yo epa boke bokaboli yo lingi olekela moninga même na libebe eza bongo mbeba po maye bolobaki lero yo buki yango yo nde kokweya eza siko kokweya na butu na moi soki otosi maloba na oki suka se kokweya alors pour une chance na ye atiaki ndeko a succédé 5 années pour tina asi kozonga lero azonga compagnie démocratie za frein ikokaka botata mokili na biso balomukei bamoka bafu yango soki kanti ya mandat liwaza wana eza kuna mpe eza mpe de mandat okisi soki balomukei tobongisa toana pasi mais chance ya mbuta Pierrot aza kosala même libongisi mpona espace Kasai sans bato bayeba ndenge kaka telemi bongo pamba te inaki pesa zone Kasai pasi mingi mpena baluba na bokonzi ya Congo pamba te belge aza mondele Kadia Mpemba atangaki bekolo malobi ete bapesa ya abi bokonzi aloba moko bokonzi bakoki te bapesa baluba bokonzi ele efonctionne mabele bazokoka te koracontre baproblème ya Congo solution ya Congo kotelemisa mutu Congo et eza koreveni bapesa babelge raison chance ezomona ete bato batelemi ya tribu wana bazosala siko contrepoids libongisi ti ake na po ya kosenga mutu akabange pardon donc asengi mpo na ye te mais asengeleli tribu
espace wana nyonso mobimba mpona kocreye équilibre mpo soki te ezala mpasi esenga kutu ke venaki isolement wana esenga bango bazwa badécision balonga na espace congo oyo toyeba eza kotata mokili balongo nke tata mokili parce que kokritike eza facile na motu nyonso bongo kokritike ezango facile okritike no kaka kritike mais bapesa osala likambo ifo tokóma na niveau ya kotosa mai tokanisi tolobi eke na action tozala bomoko wana nde bokasi kati na biso se mai tolobi tozokoka te kotosa yango po circonstance ya bomoi echangeaka mokili ezotambola kola réalité moko esepose na yo eza na lolenge mobimba basalelaka yango libongisi mobimba lelo sans Poutine mbe baza te ndenge baza boya parce que feke ekuta kaka Poutine il écoute a commis même que balancer États-Unis d'Amérique puissance États-Unis mais tactique na ye maîtrise na ye azan ko même ko jouer la trompe balongo kembo ata négligence fezonga déjà Crimée déjà a conquérir en wa que so officiellement il faut États-Unis ndima Crimée nezo officiellement ya ye et pas lui sur Ukraine zonga ba pays ba tu na phase wango telle mission azana dans Jésus à soit qu'il va quoi échouer les gens bâtissent à nous continuer qu'à combattre ça bien na pena zakaka ngai ya mona kilia ya kia bime oyo baloba ki ye wana il faut to la soupe mususu ye mtandima ki Jean Baptiste andimi abike no ezayo mais lege memie na boloko na mbeba fo osala kaka mbeba koti boloko parce que autocité balongo ke koko ya Jean Baptiste nzela ki bongo ifaki alanda fami tama na sima nonga nanga isukia na remettre makambo Jésus simba kinda batazuka batu 12 babunda na kenda yo botia ekali moko na nzambe yo pe nani mwana ya soki ya Joseph Ntamabaya Jésus abunda kenda luvunu ngonga peso kenda bia nga mission na 3 ans yango zokokawa kende kana kustata babeto ka basete Jean-Baptiste a commis ça ne commis koyoka ni kwa zo bundana atini ba disika mukeni tuna ye toze la mususu to oyo to ezaka kaye bapesa ki Jean-Baptiste elembo ye ba biyebisa bango ba veke bazomona apesi ota de miracle ba yebisa ye et Jean-Baptiste sukani akoya kisi akufaki balongo ke bato sakite maluba po ye moka luba ki andimaki na kesa pe mususu na mboka Kongo tosimba malamu futo sala makasi totiaka nkumu lekolo na mabondeli olinga ye te représenter biso butu pe moi asa mokonzi ya Kongo balongo kembo asa mokonzi ya Kongo au Congo toana ba risque ebele conflit deuxième guerre ibanda pe na Congo na ba intérêt chinois na ba intérêt américain wana risque wana il risque pe zali Congo wana bankomi bayini baza kobundana oyo pa okende twa soutien et bino batu boko empathie boko za ba problème kaka na bozanga kotosa maloba na bango est-ce que bososo les ali Ngeta balongo kembo to soso la makambo il faut ka toloba tozala baya kotosa maloba na biso même na kati ya ndako ya libala même na baninga même na musala epai yo za ko evre za kosalela na staff na yo yeba ozoloba e ozokanisa ozoloba na action na misala na mo ebalana ya oza kotia ba bisibu tobengaka yo moko olingi ofwa même koto ekila moto abikisi na malade otia bikila bongo soki yo moko ke kolia ngo na ndenge na yo moko bokonezo ngate kozo soka butakia kibikila yinde alonga bikila mkristo na ba principe na moko zanga ko mitosa na yo moko decadence kati na yo moko yekumbeleka bokwe potwana beze bana batu bamata
Fumu Kimbanga pesa biso matoi ya koyoka. Mukasi ya kosala pe mutema ya kobomba. Tosukisi na kombe ya Fumu Kimbanga. Tozala komisano presete ya kuzonga tozali mbotama ya Tata Mbaki akokisi 4 ans na ye balaki le 24 jeudi bakendaki bongo kosepela na eteni ya daycare to crèche alors tobaki esengeli mpe bongo na Kilongo mpe kosepela wana ezala mpe bongo na Kilongo ezala mpe bongo na Kilongo mbola mine oyo akokisi eza bongo na ntina makasi Tata Mbaki Liwankulu Antime Congo ezali bongo le 24 avril 2021 matondo mingi donc 4 ans akokisi nde bongo tombeli bango motokoloki ya mbote tika ete bazala baye bakopesa nanu mokumu na sango oyo lokola babotami na mabele ya bapaya kibokonzi oyo eza lelo États-Unis elata bango po baza ntino Congo bokonzi wana emonana na Congo oyo eza Afrika mpona bolama bana baye bazala baye oyo bitambi na bango elanda nzela bakoko ya baloko Fumu Kimbanga ya kimpa tisuka te maboko na bango simba mpona kobongisa mutu na bango elata bongo makoki nyonso pouvoir politique scientifique et spirituel ya walongo Fumu Kimbanga balunge Nkembo esalamela bango bongo bazala balingi ya kiboyindo ye mato ya koyoka baboti bakulutu epesamela bango nde bongo toyembeli bango mbotama elamu mbotama elamu mbotama elamu Tata Mbaki mbotama elamu mbotama mbote mutukulu kya mbote